Distraction. Seul on est maramona distraction. Bazui mais bateau va tirer mon euro bazui te yo mo mona teke bateau. Bon Alex oui tu visa. Oh, visa. Azui. Yo ça na ofinga komba wate boli komba héritier wate za ba komba mo ko protéger. Non, moni marambo ba trophée so komo la. Parce que tu as vu trophée. Voilà, album bimika lobby lobby. Yo mo ko mi wana. Yo sko to bimaka ngana yo. To kenda ta ata kapela kaya pamba pokuna pendule beta. Voilà. So yoki ata album moye ata chanson moko ya album wana. Ngana opeso ata cadeau suki ya nini na opeso to keka to tambola oyo kango. Omoni kisi njo razwit. Nini sungie. Auta pa wata. Pa wata déjà. Visa bon pour wata. Explique-nous d'abord pour comprendre. Kisi njo auta pa wata. Pa wata soit déjà privilège. Akota déjà miki. Ba yebi déjà na Schengen ninga zawana. Ana problème moko ti. Passeport na ye et ana ba visa na ye déjà bien ba yebi akenda azonga. Et puis soki akenda ila kana la team tie pa ngokende ti. Ba trophée on eza ba accessoire. Mia Jimmy Demo mokili mobimba yebi keza meilleur. Eza boyika ya album. Parce que to bimisaki jour moko na fali. To betaki. Bobeta ye. Yo yebi tu za sala litabis. Biso yebi to bimisa Mia Jimmy Demo to bimisa Sony. To bimisa le roté. Mais to bimisa na jour moko le 18 décembre. Hier ayoka biso to bimisa le 18 c'est pas cette date le 18. Ce que retient na ba 007. Omoni ba Alex wechuana baba to ba se distraire na bango 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 ba kansara type wana ye ba bango omona de ta photo ye na mutango soka zoki dédicace eza à travers soka zoki moi dédicace eza à travers a cause visa te pe a visa te ye vi na ye ko suka kaka na mo 5 ans na ye kange na nzoto Alex zo bunda na visa na Paris 5 ans ye wana zo ke Paris omoni Alex wech vi na ye ko suka na ngaba kwa na ngaba pana bango etolaka Pana bango neti bambula ndenge bandi bazana mama na problème. To boyaki ezala po yo te ko tsa fali na problème. To bimisa ki na jour moko to nyokola ki baza bandeko na biso. Faut pas se rater espace ata ya une semaine 2 semaines ba beti. Po biso to ya to efasa. Donc ba album on a tout ozo efasa. Yango moni mwana mwasa zo banga zonga ki so style. Voilà. Moi ça zone studio. Moi ça zone qui studio. Donc tu dois démarrer bangoir tu dois y aller tu vois qui chemin de la gloire va comprendre que ba ma casser après va changer ma code. Bon mon va photo ne bima qui te azana au moisi. Azama Alex Ozamos Blondé. Alex Wesh azamoisi. Azamoisi o ba benga lelo double sim. Yo ki aso double sim tati kala neka sim moko. O sim na ebeba. Sima liboso ebeba tikala kana sim moko akoma bena mwasi yango sotali mabele ne komati depuis na bota non mona mobala bongo taza mabele ti eza Alex Wechi siko muta bongo viser ko bimane na teko ba pese chance viser ko bimate photo passeport na esimba ete ana taille photo passeport teninga za photo passeport eza na taille moko ninga za la wana ti avanda kalala kalamuka chance wana utena la team yango moni est-ce que be kisi njora finga abatunyos afinga rabatu tout na ko finga wata te pourquoi pour ayebi muta pesier valeur à vie eza wata auta pas fali déjà comment na loba ke wata auta pas fali aloba ka musala o asala akenda potote akenda pa papa chéri asala musala o asala akenda potote akepa confide fois aller retour ake potote so moni chance wana ya okende eza po biso de to bongisa makambo muta ole kati silence biso to sala rande musala musala ko sila to buaki nde bokomona si to tali ba concert biso to beta so ezaki ba musuma beta nde boyo kama kiele mais biso ki parana biso te musala pale mone chassel même balobaka mulo pale wata squad ala rabo wata zalara mona biso luka biso na terrasse o mona te wata squad ala wata o mona te wata zalaka rap studio pale donc batu bayate obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers a bosali binote a cheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers
Mboka Boété, vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur Congo et Senghoko qui s'est TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission Nabino, le news de Choice, hein? Les news de Choice, il y aura toujours Kawana pour nommer Nabino. Bah, actualité, news, il y aura Natarin pour nommer Nabino, rien que la vérité. Ah, ouais, l'écouter les kakaté. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman, juste pour vous dire, bonne année, ça m'a noté, Bolalanda Bisso, Touti Sukoku fait la main quand il y a Bisso, na Combo, il y a Hervé Chinois Nord. Tantôt play et autoti kabiso en tout cas vraiment non to kundi flirter mais to koufeli lisusu les condoléances vraiment la famille chinois tantôt play tantôt Hervé voilà passe na moté ma mère on est toujours ensemble bonjour à Djibril Biak pourquoi pas dire un grand bonjour à Soda Coiffure, juste on a entré Éthiopie. Bonjour à toi, Agene, Jacques Garcia, l'équipe de nous dans la Manzak, on a entré Éthiopie. Bonjour à Yaoui, Michel, plus de 143. Mes condoléances encore une fois. On a ma chroniqueuse, ma chroniqueur, nous on s'en vraiment pas pour ça. Mes condoléances, la famille à Hervé Chinois Noir. Vraiment, l'autre bois qui est belé, pour toi, on a mawa, mais. Ça, on a bu chez eux, permettre à Bissot Katos, à la toujours kawana pour Nabino Ban à Mondoté. Et voilà, aujourd'hui, dans les news de Just, en tout cas, je reçois pour vous, mon frère, il y a Spiritas, il y a Héritier Watana, bébé, mon bébé, déjà, là, tobé, t'as l'isolo, Spiritas, t'es que t'es robé, t'as l'isolo, et Héritier Watana, bébé, t'es robé, t'as l'isolo, bah, actualité, au ISO dominé, tout le monde qui, Héritier Watana, bébé, déjà, qui fiche album, fiche affiche, il y a, chemin de la gloire, voilà, chemin de la gloire déjà affiché bimi. Pour recevoir l'angle vraiment naïe awa, ils appellent pour n'amba liboso les canaux news de Joyce, donc aussi on a la Congo les langues caméra, n'amba invité nanga. Bonjour, ça va? Ouais, bonjour. Moi déjà na provision nanga à 10 ans santé. Donc santé vraiment kitoko. Moi belle après 10 ans. On belle après 10 ans. Ouais, ouais. Et voilà, bah na mon onti bazo landa yo, bah abonné fidèle à Congo et Senghor, vraiment bazo le format photo yambao na Congo et Senghor, c'est que se présenter. Ouais. Moi, c'est DJ Duki Nzembela de Wata, immeuble à 100 niveau, maloba, on m'a appelé Tour Eiffel. Mouta Zanga Rolia, mais Rolobate, Azanga Romela, mais Rolobate. Manga Mounen, au batuné soit bon maramabanga ye, effacer tous les bêtises. Donc, ceux qui ba lobby, ma benga sunaye, na effacer ramabi. Molobela ba spiritas. Président. Ouais. Kombo nini babenga yo pona bato passe babandi okanga bi kombo na nga mona ko. Ouais, kombo za mulai, nyoso wane za yanga. So bengi DJ Duki, obengi kanga, so lobi Nzembela de Wata, obengi kanga, so lobi immeuble ya maloba. Obengi kanga. So ko lobi posa ba spiritual. Ezaka kanga donc ba kombo wana nyoso za yanga. Oka mutu amone za facile. Oui bien, ba kombo voilà, boni sango la team Wata, boni masango ya Goga Totorino ya Tende. Ouais, équipe nationale ya musique ya Congo vomeza nango kimia la team Wata. Ozo pesa batu exercice batu ba kokate la team Wata vomeza en bonne santé. Totori na utarozala na jobu auto sala marambo ya minene batu ba monaki parce que awa misusu ba obetara musique ya awa raka ba tourner ka boy. Musique a ndeni to monde déjà ba ndeko musuku na bazu déjà 49 visa ya France ba 4 ans ba 5 ans to monde pesa ni fina. Distraction, solo ni maramona distraction. Bazui mais bato batsaka monoro bazui te yo moko mona teke bato. Bato batsaka monoro ndeti banana. Bon Alex we tsazu visa. Oh, azu visa. Azu wa. Yo sanga na ofinga komba wate, boli komba héritier wate za ba komba moko ya protéger. Eza komba moko ya bénédiction. Parce qu'on a vu na osu de komba ofinga ka déjà wate. Di ba okomi ko boma vina yo. Pour place bozwa visa kuna ba yebi komba wate. Mais fallait pour paper sélection moi visa 5 ans. Azu longo. Omoni ba Alexis wechuana baba to ba se distraka na bango bango moko bango ba kansaka type wana ye ba bango omona de ta photo ye na mutango soka zoki dédicace eza à travers soka zoki moi dédicace eza à travers a kozwa visa te pe azwi visa te ye vi na ye ko suka kaka Alexis wechuana mo 5 ans na ye kange na nzoto Alexis zo bunda na visa na Paris 5 ans ye wana zo ke Paris omoni Alexis wechi vi na ye ko suka na ngaba po na ngaba pa na bango etolaka. Pana bango neti bambula ndenge bandi bazana mama na problème faut ba pepaka soki mbule beti a pepaka donc poto pana ye abosana soki abandaki ko finga pona poto akotaki na 4 routes ta baninga na ye bazwiti baninga bazwi po baza batuloko la yete
bafingaka lokola ye te ye lokola abebisa déjà vi na ye afinga héritier wata ekosima te omete depo afinga wata koma mabele ti awa Alexis aza na mabele ti wana bongo monaki bafoto ne ebimaki te aza na mwasi Alexis aza mwasi na ndenge Alex Wech aza mwasi oyo babengaka lelo double sim ye kuta so double sim te atikala neka sim moko mpo simi na ye ebeba sima liboso ebeba atikala kaka na sim moko akoma pena mwasi yango so otali mabele ne ekoma ti awa depuis na botama nano namona mwana mobali abongo te aza mabele ti awa eza Alex Wech sikoyo moto abongo vize kobima ndenge ate ko bapesa ye chance vize kobima te foto passeport nano esimba ye te ana taille ya photo passeport te ndenge aza photo passeport eza na taille eza na taille photo passeport eza na taille ezaka na taille ye taille eza nango te photo passeport ebima te Alex Wech ana na elongi moko ya soko tie kamera te ana ndenge abimaka na kamera soko otala ya moko boye neti ngubu sikoyo na passeport abima ndenge niveau photo passeport bakanga yango face à face bo sikoyo ye deya na mosika te ndenge abima bakange sikoyo boye eyebana te oyo nani yo mona abimi na difficulté ya visa akozwa visa te wabino ne bolakela ye mutu azwi deja yo azwi nango wapi bilakisa bino po aboyi na ye nde kolakisa po abi aboyi na internet eza makambo ebele bato oyo bazwaki bavisa tomonaki yango direct baotangela bango bayaki na carte ya bavisa bango ko bamona yango grave mpo na la team makambo wana ezalaka nango pambapamba la team visa kota bima bongo poto ezaka États-Unis biso osaka bapoto ya minene oyo bango nanu basala te bango peut-être c'est la première fois bazwa bapoto ya boye biso osalaka sala yango biso kutuna la team masolo poto tobeta yango te mais totela ndeno mwana wana oyo afingaka omoni kisi njoro azwit nini esungi ye awuta pa wata déjà explique nous d'abord to comprendre kisi njoro awuta pa wata azwa déjà privilège akota déjà mikili bayebi ye déjà na Schengen ndenge aza wana ana problème moko te passeport na ye eyana bavisa na ye déjà bien bayebi ke akenda azonga et puis soki akenda elaka na la team te epa anga okende te et puis soki ape moto alobaka mabe mpo na wata anga okende te ndenge moko Alexis ata babundeli ye ndenge nini abosa na poto mpo na yebi kafingaka mpo na poto aokende te so akeba ozongisa ye aokende te na tai nini ye eske na tai ya oke poto na tai nini Alexis bolongole na calcul déjà place ye moko aza a comprendre ke kofinga te mutu etinaka poto sala mosala na yo oui mais kolekisa te tout excès nuire ye sikoyo ekomaki excès amona boye afinga sa boye afingi ekomi kobebisela ye sikoyo baréputation bamakambo ebele na bachance ezoke mpo azaka mpe deya mutu ya chance te bana na famille moko ya kokoso mais naotala mutu mpe nafinga héritier yo mote watakipa ye te aotala mutu aboye ate okangisi obomi na oyekaka yamoni bakipa na bango te biso mpe tokipa na biso ye te mpo aza ana vi apasa tele no bilamba asalaka émission asalaka émission na elamba wana ya bacroix rouge Versace wapi elamba wana bacroix rouge asali nango soki 45 émission oyo ya chocolat yo monaka elamba wana alataka te bino botalaka mpe bien te elamba na ya bacroix rouge elamba bacroix rouge ezalaka bongo zwa baémission ya Alex Wech soki aza na 70 émission tala ngo komona 40 émission alatango na elamba wana ya bacroix rouge. Voilà. Et puis, oh, on est tikali, et vous en avez 4 bilamba. Donc, azaka na 5 bilamba, oh, ya c'est la émission. Mais on finit à wata. Héritier wata, na naza muto solo, héritier wata, toza na rim, so pusi pemeni. Rim efungwami. Solo héritier wata, so pusi pemeni na ye. Atoza la rampiaka, so komo pusaka pemeni, mbonge komo ya yango mo. So ye, on finit à wata. Voilà, président Baspiritas. Là, on l'a dit que, premier hérité sur Ozali, sur la femme, sur le matin, d'autres pays. Mi onge mi demain, ils ont album où ils s'allient vraiment succès. Si les lots, ils ont la canne à succès dans mes babi, ni les autres ça la que, ils doivent trophée, ni les autres ça la que, mi onge va reconnaître en hôtel là, ils ça va trophée. Non, moni maramba ba trophée, so comme là. Parce que tu as vu trophée. Voilà, album et bimika lobby lobby. Yo moro komi wana. Yo sko to bimaka ngana yo. To kenda ta ata kapela kaya pamba pokuna pendule beta voilà so yoki ata album moye ata chanson moko ya album wana ngana opeso ata cadeau suki ya nini na opeso to keka to tambola oyo kango album wana beta kati ayo kango kaka ye na famille na ye sikoyo trofango ya wapi yebite ke trophée ba somba kango wata za na mbongo ebele so ba somba ba trophée akosomba ngo okay Afrima wana bango bakezwa wata kenda azwango na 2015 okay abetaki BM
RBA me bima ke zwa ki trophée wana ya original atela ngo pe ba makelele te sune po aza grand parce bango lokola bazoke no kosoma bakomona ngo danger mais lokola bango pe ba moni ke yango nde eza très utile na musique bazwa mais babeta ba concert basala ba louer ba salle batia ba trophée wana na mesa ebeta concert bazwa salle batia ba trophée beta concert par rapport netiye album ezobeta te musique ibine batu bayebi yango te même yo suna yebiso yemelanga ata extrême moko ya chanson e moko ozala na mote mais azwi trophée yango na lobiti bazwa siko trophée wana a louer salle moko boye a déposer trophée wana ebeta concert batu bayoka trophée wana yemba wana eza ba distraction musique yemba ba trophée wana eza ba accessoire Mia Jimmy Demo mokili mobimba yebi eza meilleur eza boyika ya album parce que to bimisa ki jour moko na fali to beta ki bobeta ye yo yebi te asala litabis biso yebi to bimisa Mia Jimmy Demo to bimisa Sony to bimisa lo roté mais to bimisa na jour moko le 18 décembre hier ayoka biso to bimisa le 18 c'est pas tie date le 18 ce que héritier tana ba 007 à maîtriser to bimisi jour moko à maîtriser nani à maîtriser fali ko héritier tana ba maîtriser fali à maîtriser à boaki album à maîtriser na héritier tana be à effacer album na ye wana ye moko pena sentir chaleur albi non il faut renfort à zone studio à beti borne wana deuxième tokos de gold a bengi ngo ka tokos de mais avec album parce que il y a 16 titres 16 titres ça déjà album a beti 16 titres wana ata moko yokanité alobi tipo aza mystique faut changer formule no yoki ya na formule 7 parce que mawapo ezaka aka na 3 mois ya succès na ba chanson na ye chanson liboso abetaki o ba yebenga kasuki ya laba ezu 3 mois ça ba succès ti le formule 7 ezobeta nango bat ba oke ba kapela ba yoka formule 7 ba yoka ba bibi ba yoka mal accompagné ba yoka ba rumba fallait pour formule 7 toi ba photo le ba vérité formule 7 na marché vraiment en tout cas et ça vraiment na pepe mususu ba chanson na ye nyonso oyo abetaki et ça la kaka 3 mois ba onyo se ko kisaki ba 3 mois et yo kana souté même na ba téléphone na ba to ba beta ngo souté na ba bar ezobeta te na ba boîte ezobeta te o na ne ko kisi 3 mois te yango eza na moi chance mais bazaka na problème o chemin de la gloire ezoya mi ange chemin de la gloire pardon to mesa na pe na mi ange se kota biso chemin de la gloire ba tout bazo zela chemin de la gloire impossible 96% Sikoyo tokomi wapi pona chemin de la gloire. Chemin de la gloire esilaki déjà. Ba oyemba te, ba okoma te, eza na bureau. Chemin de la gloire na mito yo eza na bureau. Kalate ba obwaka. Affiche de bimakiti. Mokili mobimba yebi ke affiche ezali. Donc kalate tozo démarrer. To boyaki ezala po to te ko fali na problème. To bimisaki na jour moko to nyokola ki baza bandeko na biso. Ouais, Mia Jimmy Demo eza album ekoti simbongo depuis wata bandaki abeti 357 concerts depuis Mia Jimmy Demo bimaki mais to moni ba misusu ba beti te donc Mia Jimmy Demo ezo koti sambongo pena nuka sisi okoti sambongo te si wata uti jobu ne wata uti kaminga te bona tourner mo kaminga te la team o kaboke na bino ba tourner na bino poto hein la team ezalaka na ba tourner chaque temps pour ka ekomi omobi lelo makambo ekomi mystique hein makambo ekomi nango suya koloba loba te boyebi liboso eto ngo kende États-Unis boyebi makambo kendaki o watalingo non foko yoka batu balobaki nini o watalingo mema bangulu wata mema bangulu wata voyager kana ba 54 musiciens a voyager na ba 57 musiciens ni famille ni ata membre moko ya famille mais bango babaki ke wata mema bangulu to bomaki mais bozela bokomona tourner puis bokomona dire ya visa ndenge ezala na bozo na kuna bazuma ba 5 ans na bango 54 wala nde ba bezo eko poma mboko en fait omoni biso biso sango pe comme si biso toza la team wata eza héritier watana be la poule gakoza no so mutu apola rati OK baganyaka ete ye aganyaka batu tout bokomona tourner na tourner na ye bokomona akomema bato basalaka musala ozo comprendre akomema bato basalaka musala
akomema ba musicien akomema ba tuteke po moni wata tinaka batu ba finga te po kuna ekomi fo ba tinaka batu finga après ko finga ba memi wata ana makambo wana te vous comprenez parce que batu musu baba ke kisi njoro ke su poto tenda longo pa wata mais to moni kuna na e pas fali poupa kisi njoro zo ki France non encore deuxième fois kisi njoro biso ne to pesa chance ye moko ndenge azalaka wana ti avandaka alalaka lamuka chance wana euti na la team yango moni est ce que kisi njoro afingaka bato nyonso afingaka bato tout mais akoka kofinga wata te pourquoi po ayebi moto apesi ye valeur à vie eza wata auta pa fali déjà auta pa fali alobaka sa musala oyo asala akenda poto te akenda pa papa chéri asala musala oyo asalaka akenda poto te ake pa kofi des fois aller retour ake poto te so moni chance wana ya okende eza po biso de tobongisa ye makambo lokola afingaka ne mpe biso te tona biso na problème na ete makambo na bango basala makambo na bango mais soki bamemi kaka Alexis Wech okomona soki bamemi kaka Alexis visa déjà moi 5 ans na nazwi biso Alexis Wech azwi visa te akozwa mpe visa te akozwi nango nayo na nini na mosala nini kofinga so ozwi petit fali wi asalaka promotion tomonaka asalelaka mpe bapromotion na ye soki ozwi kisi njora toyebi aza ne flatter ye aza na ye flatter oui aza flatter mpo ndenge aza bango ndenge azwi 5 ans retour na yaka ya kofinga bango oui ofinga bango par rapport nimutake na ye poto zela okoyeba azokenda arena oui wana eza première poto te akenda deya poto ere auta poto ere akoya akofinga mpe akokima omoni njoka so tali ere la team wata eke France ere tokendaki congé pour la team wata tokendaki congé vacances ere tokendaki vacances ya 3 mois na mikili kisi njoka ere avandaki aleli asala émission azolela araisonne poto wana fala azala po abeta machine deuxième poto ne yango nde alinga okima sikoyo 5 ans oyo bomona oyeba dabino nde boyebelaki donc nde sanda alinga akima nde so bomemaki deuxième poto njoka na 5 ans oyo azwi azokima aokima aosala te 3 mois te na ndimi pete meme na arena yango aosala promotion njora aokima banjora wana balongola babercy na bercy mwana akokima kanga journal lelo soki njora akimi te musape ofo kati yango njora oyebi bino boyokotila biso bamaboko makolo ntina basystème kuna soko esimbi te okati omona esimbi otika ye na soni nga na koyelo omoni turo tokoya nango na oyelo yo lukelo oni ekokati ya musapi rapide nga na koyelo yango kisi njora azokima kisi tala omoni kisi njora aza fo mutu abengaka biso baspiritas tokoma ofinga ye aza kuna me nga azaka na nga na bino toyebisake kipe makambo na oza kuna biso na yo problème eza su te mais ake poto tokoyoka kisi njora ndenge ake bongo aosala promotion te aosala mosala te aokima aoluka ne na ebandeli asala mwa mosala mpo bamona si batikelaka espace aokima biso tovanda na njora toyebi ye bien toyebi comportement bango bazala na ye mais bazala ne na bavoyage ya minene te biso toyebi njora na bavoyage ya minene akokima voilà donc on peut ok malembe na suka émission na biso héritier Watanabe abetaki déjà samedi c'était na Jobo déjà avec la team Wata toki pe place pour saler lango makelele était surtout que mouvement bamo Jobo biso to commence ça moko ya silencé au moins te depuis album ngo to sala album na biso moi d'ailleurs héritier Wata le kana TV au moins na musicien le kana TV muto ole kati silence biso to sala rande musala musale kosila tobwaki nde bokomona si totali baconcert oyo biso tobeta so ezalaki bato mosusu babeta ngo nde boyoka makelele mais biso okipaka na biso te musala pale mone chassel même balobaka bulo pale wata sko azalaka bon wata azalaka wata sko azalaka wata azalaka rep studio pale donc ya koloba mingi eza nango te amemaki mpe bamusicien afrique du sud wana bato bamomona yango danger mais pas wati ya nango danger te amonaka neti amemi bato congo central babeti yango pampan bazongi epuis biso bamusicien na biso ko bakimaka na bango te eyebani nango
Voilà, bah musicien bah qui m'a bino tout les mana Toyoka qui 2023 déjà hérité watana bazozo na stade de martyr ba makomeli ngai ba mozo banga te tour ali bozo stade na 80,000 places wana déjà tonda kité bozo nga lisusu stade de martyr bozo banga te non biso to banga ni ba be aye lisusu biso stade na biso ezaki marambo ebele. OK vous comprenez. Et puis stade na biso bato balobaka stade na biso tonda kité c'est que bayebi makambo legai na terrain te biso avant to beta concert na biso bato ngambo bautaka obeta concert babomaki bato OK bato bakufi ekomaki na difficulté po bato bazwa po louer stade ekomaki facile mais take wata aza mobali voilà mobali apena mobali nde bomoni tolongaki ngamba tozwaki yango na contrat basignaki wana balobaki il faut tozala moins de 80,000 personnes. Parce que batu bakufaki, il faut à moins de 80,000 personnes. Un peu de petit concert, on a moins de 80,000 personnes, tu as 76,000 personnes. D'accord. Tu as capable de faire déborder stade de bouquet en OP. Pour tu as objectif, c'est que tu bouquet. Voilà. Bis objectif, c'est il faut te bouquer stade. Yango bango mo bakutana ki na balobi, yo décision so na ngono eza bien té. Pourquoi linga ko bouquer la biso stade? Obi ke na Congo to za na ba stade bien té. Parce que martyr on so bouquer les biso yango to kotikala na nini. Soki boye kotise la biso moins de 80,000. Pour ce que lekisi on a décision mabi o bouquer stade wana. Kotisa bato ya mukie pour stade bouquer na té. Mais na stade bozo ya mibale ba stratégie. Tout on est sikoyo to ko beta stade ya plein. Il y a plein. En 2023, vous avez sous stade. Tozo zela to bimisana no chemin de la gloire. Pour chemin de la gloire, on a mon pépé makasi. Bima 2 jours on a ngode bo comprendre que album yaki. Donc biso to ko beta stade wana il y a plein. Et koza nyonso sikoyo zala okoka. To ko yemba kitoko. To ko sala spectacle ya bien. To ko tondi sango et puis to ko pelisa lumière parce que ba stade no se beta maki ya biso ka ba pelisa ki. OK. Ya biso ka to pelisa ki ba mina. Balobi ke biso salaki piaka ndenge bango baloba biso te biso salaki piaka te jour ngombula pe betaki kili mo meyebi ke kini mo bimambule bete mais to la sai bino ka ke wata za mètre supérieur na stade de Martin mbule betaki te OK mais bato bakota ki wana ezaki nombre oyo basengaki biso bato bakota parce que ba billet zalaki nyonso etekamaki bato bayaka stade bakoyebisa muto ya stade me basoda bazongisa ba policier bazongisa ba sécurité bazongisa ngamo pona kota na passe bazongisa ngamba ba place ekoki na bino ba place ekoki ndenge nini et comment makambo belé ti na kotaki ndenge pe bato ebele biso yaki stade biso to na kati libanda bato baza ebele bana bezo bakota mais bakotaki te donc biso to ko corriger bango tout ba komona stade ndenge zala oh là là to ko corriger tous les stades to ko beta player propre bomona bato ti kuna na nini na parler du peuple beaucoup mon a player original pour te obéir on se quoi mutema mabe ya kanda moi c'est que pour ça va plein besoin player ya Veledon besoin player ya nuit de francophonie besoin plein sur autant bon mikolo boye libiswa tu as déjà bato plein oyebi wata banda plein kala même stade tu vas te obéir en plein ceux qui ba boya ki na bango te ngo obéir en plein parler du peuple ça qui premier jour ça qui deuxième jour mais jour na biso te tondi ça qui oh là là donc Vélodrome bato ba beta ki kuna basi bakoisaki mukolo kermesse wana mais biso to betaki mbongo ezongaki etondaki toke na boma soki na mwanda bato bamatiti na banzete makambo no mona wapi bawera bazalaka na ba succès ya kala nde basala makambo siko biso salango lelo olongwe wana toke na nini na Matadi na terrain ya nini terrain d'Amar terrain wana etondaka te terrain wana etondaka te depuis papa na biso wera babanda kobeta etonda te bajibe bazala na ba succès ya danger terrain wana etondaka te mais wata ke na terrain d'Amar etondi donc poto tondi sa Matadi eza musika na kini bongo poto tondi sa martyr oyo tokoboma mutu te ekotonda totiki stade de martyr na ba choc après tobimi na biso tokei poto otika ngo na ba choc. Oh là là, nous sommes toujours à la fin de cette émission. Je dis encore merci. La Binonia Sobozaki, on a pour Hollanda, Congo et Sengo, Office TV, programme. Il y a mouvement, Bambo, tu n'as pas de balingako, numéro de téléphone. Ouais, mouvement, la musique est toujours en concentration. Bah, jour aux répétitions, ils en coulisses. Voilà. Parce que l'album est Zoya. Et c'est un RTO, bah, na répétition publique, bah, tout faut, bah, c'est là. Tous, c'est l'album, na biso bima, déjà affiché bimi, tous, c'est la date et pesama.
air date ezopesama il faut tosala mosala babi spiritas telema tolanda badistraction te bango baofinga biso tosala mosala bango baoloba biso tosala mosala bango baovoyage biso tovoyage mais différence ezaki kovoyage yango ya biso ekoleka parce que biso tovoyageaka tourner eya makambo na biso tokosala batourner vraiment merci na baoyo nyonso balandi biso soki olingi contacter ngai plus 243 89 12 99 803 plus 243 89 12 99 803 vraiment si tobi topesa bambote tokolia ngonga parce que bato baza ebele napesi m leader moto mobali bambote ebele tive mabeka na lwanda bambote ebele napesi mpe yawe nzokole mwenye na londres bambote ebele président Giovanni vraiment nayebi kokangamaki na matadi fo zonga me okoya kaka bambote ebele nabosani te CG Emery nabosani te CG Chali Rubenga et puis madame Rosaline Rosie depuis Belgique baspiritas nyonso bambote ebele babi vraiment totelema tozala concentré tolanda na biso distraction te biso tozela kaka album na biso ebima ere obima nde bacomprendre tovandaki silence pourquoi silence yango ezalaki ya mosala to ya distraction tobwaki chemin de la gloire todécorer terrain mpe bacomprendre ke biso oza likolo après wana nde tokozongela siko bato nyonso oyo dérangeaki. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à Arnaud. Je dis encore merci à Bino Lubi Kambongo ya Pop, encore merci à BHK, Djibril Biake, merci beaucoup à Willy Mouchen, piste 243, les ventes de Tapakebo. Merci à Fondation Mputi, merci à Kissinger Antoine Monalelo Nakata Moscou. Merci beaucoup à toi Rick Omos par rapport à Taïla Patrona. Merci beaucoup à toi Pastor, Papa Boss, Star Mido. Et voilà, je dis encore merci à Bruno Lubi Kambongo ya Pop, abonnez-vous massivement sur Congo et Sengo officiel please pour s'abonner vraiment d'être la film. Malabino to émission Sika bisous ciao.